Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. On a vu que nous avons fait là. Tout mes campés aussi changer, tout partager quand c'est Salara. Donc ça fait un moment de coutanité, un bon moment de silence. Je ne sais pas si silence on vous a dit il y a Nini. Mais tous mes campés tout sur l'année qui a dans le cadre de la rubrique Nabiso ma nouvelle vie. Tout ça vraiment avec attention au soutenir. J'ai dit un grand merci. Nabandekonoso batala rabiso, un grand merci Nabandekonoso ba pesa biso chance. Un grand merci Nabangonyoso oyo wapi ba se motivera de jour au jour. Question pour nous, il y a toujours le bosso. À notre sponsor officiel, là c'est FBT Missalande. Je vous rappelle que le transfert il s'est effectué de jour au jour avec beaucoup de sécurité. Maman il fait là, ça va? Ouais, ça va bien. Qui bien ça? Fatigué hein? Ok. On nous y là. En fait, là, il y avait quelqu'un qui a 14 heures. Ah. C'était voilà. Ah, mais les loups paniquent, ça t'es. Panique ici là car. Vraiment. Mais comment moi Miko le belé hein? Ni ne comment qui? Ni ne comment de au bois na terre l'hôtel. Non, je suis dans zone qui mais habite à des fois c'est moi qui ça T'es dans ton terre. De ton côté na na de ton côté na devant la salade. Voilà voilà. La fête moi hein. La fête moi je crois fête à madame Merlin. Si je ne me trompe pas. La fiançailles n'a pas. Attends, non, c'est mis à Rapembel là. C'est bien. Voilà. Mais na autant le lobo, ça moi les belé. Dans mon hôtel. C'est à 8 mois, opérer la appendicite. Ok. Déjà c'est bon, c'est des cas on a déjà mis ça. Ah, il est bien. Ça va, intervention, ça va bien. Ils en ont pas bon bangui, hein? Eh, bon bangui makasi. So ouais. Makasi tanga ndo na okende bon wewe ki rola mukapete. Ok. Mais sauf que basalenga ba betenga anesthésie générale. Ok. La katenga ndam donc les pena ba osala na omona. Les pe bazo si ba comme pe place à maladie puis ba obenda. C'est un micro, et ça bien. Si ba obenda pe maladie na ki pena na oyoka on pena. Ok. Mais ça moi émotion te comment on va bloquer. C'est comme les aïndé nini na omona bato ba osalanga mais libumu nanga mona omona te. Donc en fait ndena les aïki boye na la libelambé ba calé pour la ilo mu ba check wana. Donc ndena za la bena omona kaka awa muta osolisanga na ba docteur ne ba ki boye. Mais boye comme on a ce qu'on a libumu na ndo mate mende ba osimba na libumu. No yoka. Ndenge ba passer na yoka ete. Ba osimba ba bouger mais ba komi pena place malade des amis. Ils allaient OK. Tant ba beno ki pena passi. On a essayé docteur na cap na ki passi. OK. Et après ça, mais c'est une étape très dure. On souhaitais écouter dans une étape voilà, mais par rapport au jour d'avant, ça va. Oui, ça va. Maintenant, à bonne santé. Bonne santé. Moi, j'ai eu l'activité parce que absence, nous avons trop hein, sur scène. Tout le monde était pendant un moment. Oui, solo là. Oui, tout solo là. Moi, solo là. Ok. Non, en fait, il y a parmi les points peut-être, mais il fait là. Il fait le papier, mais là, il scène ton déni. Voilà. Mais on te laisse un moment déjà où s'arranger après. Ok. Ok.
Mais ah, ils ont même adressé, hein. Moi je pensais que non, non, il y a. Nakataka adresse na yaka wana. Ata yo moko lebika. Boni ko kanga vila ngabo. Parce que kota omoni mama mbeto. Mais non, c'est tout en changé. Ah, non, c'est quand non, ata yo moko lebika. Et Simbate. Pardon, il te semble la nzama bike côté, tout ça me la nzama bon monde. OK. Ah. Na me camper pour ça, quand là ça retouche ta pour na sina bon c'est Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, elle s'appelle Nanouche Efela. Wana pito e panaye to me camper ko par rapport à l'actualité, par rapport à maman bébé bébé ka ningi zalaka. J'espère, je crois de partout vous êtes vous en avez de citer au rythme de notre rubrique déjà ma nouvelle vie chez BioNews télévision la télé autre robot. Voilà, je disais un grand merci. Na ba partenaire na biso oyo wapi ba pesa biso maboko depuis un moment. Na ba partenaire na biso ba otika biso te de jour au jour. Merci beaucoup. Merci Nabino parce que on est là toujours en cheval au four en moulin pour na ko pousse toujours le bien-être universel pour la bonne cause et qui ndako liboso na ba maram na biso tout ça là voilà. Merci beaucoup à Lasbel Mapendano, merci beaucoup à mon dernier espoir, maman Mireille Kapavre, maman moko ya motema mon nene, malgré apesi moi na punition, donc on dit mananga punition maman, ils a toujours bongo une bonne mœur, azora vraiment temps ya ko éduquer moi na la nenge maman Mireille Kapavre azora ko éduquer ada, donc je suis censé ya ko yamba nyonso oyo ezosin na maipa ya maman donc je suis exalté. Voilà, un grand merci Nabino Nyonso, un grand merci à maman Viviane Nzumba. Merci beaucoup ma maman chérie pour nos conseils, maman Bélé, maman Gisèle Ngwala, maman Viviane Nzumba. Donc merci Nabino Nyonso et maman Clotilde Motema et prophète Roland Zango. Merci beaucoup et pourquoi pas aussi à la présidente Cynthia Ali, le bien-être universel, au vivre pour les autres. Merci beaucoup et merci aussi à toi Clara Fati depuis quelque part où l'on avec attention soutenu. On va prendre un bon moment de s'échanger avec l'artiste comédienne Nanouche Efela. On va devoir passer de 2 moments. Il y a qui ça abisso bien de partout ils ont abisso. Un grand merci. Pena bandokono so bakanisa ingai na moment il y a anniversaire nangai il en est de plus où il était le 14 juin et ça l'a bien koeba ke bande ko belé vraiment bazaki motivé. Il y a aussi Langa, il y a aussi la Ono Sobasala qui donc merci beaucoup vraiment. Nzambe na biso kanise la bino. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vos enfants. Yonde batela kabango
Sopate, kobwa kisate, bango bako sunga lobyo, mama, wana na bino yeah, papa, bana na bino yeah, mama, bana na bino Télévision. Eco News. Télévision. Voilà, là c'est la continuité, nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Les gars, tu qui tout un star, et c'est le moi kala. Tu fais tous les tournois qui fait la kenda wapi. Mais le plus le micro, c'est le mot de rabato bakenda wapi. Le bakenda wapi, bakenda wapi. Le plus c'est là qui est fort naya dans mon la manière dont ça va. C'est sûrement ma santé et santé maintenant ça va, tout va bien. Est-ce que ça va? Mais moi ça me sale hein. Sérieux hein. Ah oui, nga côté misala en tout cas là non pongi pour na sala vraiment. Nga rolamba ngati 23h pe na rolamba. Na rolamba pe. Merci mami pour ça ka biso bien. Nako rolamba pe fois 23h dans le matin. Faut 23h. Na rolamba na pe 0h rolamba na. Et dérange à côté. Comme ça les dérange ngata. Et surtout que surtout misala yanga moko. Dans ça la te pona na yo salela. OK. Donc et surtout que vous avez quand moi mobile et moi cité. Et puis na moi mobile bien qu'il na la kisaki pe ko sala ndako des fois pe za la même soupe na obima bonaza pressé na bimi na tiki ayebi chandinga obongisa ndako sauf que kolamba ndefonga moko. OK. Mais ça veut que tu arrives quand même à regérer ba makambo na bana mwana na ndako. Avant ils étaient très difficile, voilà pourquoi l'autre fois que tu boyaka okutanga na mutu. Donc en fait na muta nani
bonne. Ok. On a bien bien. Donc R1 ezaki vraiment moi passi. Moi passi et puis moi nana âge azaki nango na za bongo siko akolamba loso akolamba pe loso ne donc so tiki na tango déjeuner a osala ngo kitoko mais sauf que kolamba nde olamba te donc so déjà na lambi biloko soki atikana akotika na lambi fufu alambi loso est-ce mukene na ye ko dise kolamba fufu. Ok. Mais ça va quand même. Oui, ça va. Voilà, des jours au jour déjà, ça fait du bien de savoir que maman fait la zawala, neka ezalaka, moi kala, mais quand même le tout s'adapter à l'oba, tout s'adapter à la situation. On va avoir tantôt ya qui tout rappeler nos bateaux. C'était comment? T'as quoi d'arronné? Tango yaki. Oui. Ah oui, parce que déjà, je suis surprise, il y a pas mal de mamans, papa, balobara, et dérangera bino. Non, il dérangera te, ezaki vrai vie. Il y a des noyaka, ou dérangera batou, il faut. Ah bon, et dépendre na muto oyeli, ne tipo nanga dérangement ezalaki vraiment te mais sauf qu'ils avaient qu'à surprise que oyebaki keke ba surtout na R1 po bimelanga. OK. Donc dérangement et pas nanga yalango ezalaka lango dérangement te. Mais en fait les émissions aussi accompagnera carrière nabino. Ah ben bien sûr. Et surtout ne tipo nanga émission R1 et ça langa fier na talango si na tala émission na tala moni na nzambe na bom na vie nanga. Mais toto so salaka émission na te image nanga ko za longtemps na ba photo iko bunga pe. Mais si na bina kota na internet na tala on ezaki 40e ndako nanga ezaki 3e ndako. Na tala 3e ndako nanga na futelaka. Donc na oyaka a epa na ona otala ngona omona ngo et puis na ta ona yo otala lelo sko na moni ke non nzamba malamu. Ça fait partie de l'histoire. Ouais. Ok, histoire na yo mutu muso ko betango ti yo mono betango bien. Yo mondo betango. Wa que lo bango ba yebse ki te fait la salle lo ba ki yango. Ils ont répété. Donc ils en avaient fait. C'était kinga moko. Voilà, jour d'avant et jour d'aujourd'hui, au préféré ka lelo to lobika. T'as préféré lelo. T'as préféré vraiment lelo. Comment? T'as préféré nanga lelo. Bon, na vie, il faut 0, 1, 2 et zala. Voilà. Pour que 3, 4 et ya. Parce que là, na minute on peut na zana, on peut na comme na ok. Donc tant boya ki wana, nazaki na 0, tant sous 0, 1, 0,2, 3, 5. Mais si koyo na kolo batang mususu pe na sali m sous 1, 2 kaka. Ok. 3 pe na comité 4, 5, tina 10 pe na communauté. Mais ça évolue quand même. Oui, na grâce à Nzambe ninga osala bisongolo malembe tozo vivre. Donc on préférait Lelo. T'as préféré Lelo dans le bon équilibré. Au moins Lelo, on a préféré Lelo. Bah jour en gros pe ezalen nango mabete. OK. Parce que R1 pe ce qui autourna kinga R1 ce qui n'a préféré avant wana nanga lo pe na préféré wana. Comme ça yeba kité que Lelo pe eza. Donc voilà. À chaque pas de la vie, ma campagne peut changer ou s'adapter, puis il y a bien. Quand on peut l'ingérer. Via mon toupé, je dépend de mon tournée, moi, l'inga, mais mango, c'est ça. Eza, mon inga ne nazarabu, nga na vivre na grandeur nga moko. Ok. Na lingara, on a comme lobby na banda ko vivre en lelo, na zela lobby comme ngate. Donc c'est-à-dire na bongama déjà, tant on a luka 3, 4, na bongama na za déjà na position ya vendre ça, ya gérer 3, 4. Tu vois, donc ce qui est lobby commis, na za nga l'aise na ebiki na visera déjà bon, na raisonnera déjà na za la na sala bon. Voilà. 4 choses au sala ou peut-être le lot yomoko lo bakeno na ne na za le lot na ko bandela so sala ba erreur wana te. Par rapport à vie privée, vie professionnelle. Na vie privée, na vie professionnelle ni sont emballés. Erreur na sala na ko sala te. Non, si c'était le cas, dans son ensemble, c'est parce que peut-être j'étais ignorante, c'est parce que le problème il s'est présenté qui, mais au jour d'aujourd'hui, il y a un zap et un effet là. Non, ça la erreur na salaki. Est-ce que on a 4? Si on peut combien dans 4 to lobby atami bale, si on peut l'équipe 4 au lobby at 10. En tout cas na minute yo ngamoko
de soi-même nazomona erreur on a sala ki lobby te oyo donc en fait erreur on a sala ki lobby o lelo na ko bandela ngote en tout cas na omona te mais so et linge lobate ki na sala ba erreur te ta mususu pe na bossa na nga erreur on a sala ka ta mususu pe eza erreur na ko loba na TVT donc on a rôle na TV siko qui na sala erreur mobe o siko na ko sala ngote en tout cas exact. Mais tu reconnais quand même que non au sala ba erreur. Oui naza imete ba erreur mususu o yebi mais au ko loba on na TVT. Ba erreur mususu o na yebi na ko loba on na TVT. Peut-être ba erreur mususu ko choquer ba tout mususu c'est ça? Ah oui eh. Et ko choquer neti nani? Te ko choquer ka bato. Bon ça va tout ça là moi anonyme. Yebisaka mutu bon mon erreur on a sala. Donc, si on a le bien, on a choqué. Est-ce que nous avons place à comprendre que ça est Daniel, est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, franchement, Nazan et Rero dans le TVT qui n'a ça là. Donc, la tonton dans le bien que Bassi Baka être faible. Il faut faire très attention à Bassi. Moi, ça être nga dans le bango qui na yebi que moi c'est long bateau ndenge baloba ke fa moi ça être faible menga na lobango que moi ça être faible té et puis na roloba que moi ça ramakasi ko leka mobile explique-toi ngada bika ba komena na mona yelo mona Facebook babi yo soko banga makambo te banga basa mikuse ko baza plus que liwa na éviter il fait la boire mon poussé et sauter nga pe tomber ki nga pe na mon poussé donc babango mabe ya na ke so ko na sens wana te ya na sens wana te on a recueilli ko loba vraiment de yangwana et so ina bina s'expliquer et za la moi passi parce que déjà na début na ebandela mokili nzamba va sala moi si ala lisa mobali pongi OK donc tant ala lisa mobali pongi boyebi mamto sola na nzambe te yango elakisaka yango siko force na biso place evanda yango wana donc yoko se croire que nazokisi na salie mabe ni tout ça aux à l'aise na sepeli ozokisi asiya zoki na e otiki na pota OK et pokei parce que le mal les ala rappeler que moto azokisi abosanaka mais moto bazokisi abosana te. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on a mis mango ndengeza ekokozala amoni kena bosana. Mutema mususu pa ko bikete na bosana te voilà. Donc avec tous les tontons, ba tonton tout ba otalanga la minute, il faut bosala très attention à la femme, na mwasi. Voilà, une fois au linga déjà, une fois au linga. Oui, quand pas au linga, est-ce que je pense que tu me comprends hein? Corée âme, tu te donnes. Oui, d'ailleurs on a déjà des natures na linga batu makasi. OK. On a vraiment des natures. Et ça la mwasi, mobali, tout ça, mututu, des natures na linga mutu makasi. Voilà yango nazala na difficulté. Ce qui m'a salinga ma B, na facilité au limbisa. OK. Je salue mon déa congolo, et ça nga yo okufa le roi mboa. Donc c'est-à-dire na cause na facilité mutumo au sokengo salinga ma B. Na ko lekisa e ko lekape après na zongisi yo et puis on a rozongi so tamuso na rozongi so ka place ozalaki na ebité so kezaka défaut mais des fois ba comment monde ya congolo et ça nga congolo héroïne na pese mbote sikazali a ça nga keza quelque part les a défaut. OK donc comme toi sali on m'a bé nous a facilité ozongisa olimbisi ya pozongisa na place oyo chaka e wala. Surtout zongi pays pas ya daji ya mukubu wa Félix Oazé quoi moto akendaki soki azongi seki abosana kilo wone yo kanini non en fait non c'est non c'est la lision olobi makamanga lobité na yebi na mambo yo lobité ouais donc bakisi no kaka donc en fait na accompagner maloba na yo déjà quoi olimbisi muto asalaki o mabe donc muto na kendaki akendaki tana sali o mabe aki ce que muto ngwa zongi yo so zongi c'est na place yo chaka e kaka. OK voilà donc, pourquoi mon dia yebisanga ko kufa lo kwa mboa et tu fais quand même l'effort de changer na osala oui yango eza erreur eza effort oyo na osala nazana mutema peke mutasalinga mabina kangele pe mutema OK parce que tellement que eza nature na ngate na osala ngona na ba force que muto asali mabina kangele pe mutema eza la moi passi mais nzambe mokayebi nzambe pas le but aux à la prudent OK tant quelque part peut za prudente
Voilà. Mais c'est quoi déjà les retombées? Il y a Babolingo yo zalara nango. Ba retombées nango zarani, ba retour je peux dire. Ba retour ya bolingo na zalara nango. Ascenseur ils ont toujours normal. Ils ont mingi ils ont Flash ali accompagner retour. Mingi. Mingi vraiment ya retour nango zalara ka mabe. Na ba domaine belé. OK. Dans le domaine est belé, voilà. Et ça, donc, il retour exacté. Bazo rendre ascenseur ou anati. OK. Et tu te dis quoi, toi, Ciel, na kati ya monde yango peut-être ya coupé ça 100% recevoir. Non, il faut na pesa kaka. OK. Il faut na pesa. Ndeti na vie normale boy. Na fanda boy parce que na kati ya na chaîne YouTube nanga je crois bato balandanga ba mwana na sala émission ndenge na sala ba yaou parce que ta kapo Corée déranger biso ma mikolo ndo ngoli ya yaou nanga. Sérieux. Donc tala na niveau que na vandi pena ba mutaya lelelio na za musalate talabo PCP confiance na zui glacière nanga ya munena kitoko na PCA na zui ba yaou na PCA. Na aye le lobby kuna na ebisi bon ndenge zalara surtout muto travailler pendant quand même faut banda kuna ye faut banda ebisi ke tokota landa ku samedi ndena taka nena aya bongo na yebi adresse nete mais la PCA confiance wana au mon niveau ya confiance na bato mais après na ebisi ke lobby to kinde pa na bino lelo akiyaya ke na libela ke na mbongo na biloko mais c'est là et puis kisinga te ke suna moni mutu pona sunga mutu na sunga mutu wana kaka et puis qui s'en a sungete donc naza obligé au sala parce que nga vinanga et ranzambe na vivara na grâce à nzambe nga vinanga na ko expliquer donc so bien expliquer on na viva ko comprendre so comprendre en côté na ko la boy na lali emso na la na 1000 francs mais si ton étant na ko la mukana $20 na ko la mukana $30 na ko la mukana na $50 $100 tout ça ce que babilo ko wana esala nga etinda nga la sa elaka batu bolamu po Daniel, il faut tout ça là effort na vie tant on a ça il a Daniel Bolam na zela retour et pas Daniel parce que si on a de retour et pas Daniel ndenge baloba la reconnaissance n'est pas de ces mondes na ozo eza pas sinon zo pas na yo sikoyo tant musu na kopesio a 10 francs lobby bakabelinga 20 francs nga na yebite nzoka eza 10 francs on a pesa ki yango ebotelinga 20 francs koto yango eza impossible na tika osala Bolam et là on a réussi à éviter la confiance en ça pour ça en fait confiance en veille avec l'indé na qui ça l'effort yotique mais pour na aider bato pour na ko sunga bato en tout cas na sala parce que eza moko ya ba projet ya ba rêve nanga que un jour na fondation nazala na donc ils a biloko na ko lo baté mais tellement to solo la lisola on a ko glissa un jour peut-être lobiton bato ba monanga ba alobaka yango mukolo moi pas Daniel la miko Daniel donc rêve nangeza na ko kana sipota wa mona mutu na pas cité na ko mona mutu a souffrir te nazana ngote mais na différent nanga na ko za ngoto kabola yango na ba parmi ba projet ya vie nanga un jour, on a se retrouvé dans la fondation Mowo et nous avons aider. Voilà, un jour, tu as pensé se retrouver dans la fondation Mowo que gérer et ça l'a fait bien par rapport à Marambo, non, sur vivre. Ouais. Et je comprends que tu as subi beaucoup des injustices. Beaucoup. Mais tu te dis quoi par rapport à l'injustice, non, sur le parcours? Ça me donne la force. Et puis ça nga makasi ya sakanate po nyonso oye comme la rabiso na vie nzamba yebale pourquoi je salue mbala moko ma grande il se pêcha na Black Line 30 minutes na yeza ka conseil ya vie za raté nazara na problème moko ye moko tant ce son soye baate nazara na problème moko ya grave ezaki déchirer nga motema ezaki pasola nga motema donc ezaki vraiment ezaki mabe ponanga donc ezaki ya mususu ke bomona moto otela mbola pe bomoni pa telemi na nzela batuti epe mais et arriva ki une fois to se retrouver biso mibale nazaki naye ayebisinga betenga lisolo moko boye poto moko boye akendaka rataka tout ça ayoka pasi mais ayebaka te pourquoi nzamba salaka ki eleka bongo mais lelo yé a créé badjika on comprend or
Tamso sora zaki na poto era ngeza la lisumo liboko moko ba otalela karaye atinda asalabwe mais tango sali ki ba refole azongi Kinshasa na kozana Kinshasa lelo azana Dominique Mikobi na poto azana Marlène Mikobi na poto azana Scotty Mikobi na poto o yemoko mutatindi bango donc voilà a créé 3 maboko plus yemoko esali 4 plus il y a famille ozomona ndengeza c'est-à-dire nzamba ko sala lelo équilibre côté nzamba ko sala lelo au perdre loko moko tamsusu po lobby ozwa eloko moko o eko sepelisa ko le katang mususu eloko au perdre lelo donc voilà. Par rapport à parcours professionnel aussi bisa pe ba injustice na professionnel les a oui et salama ya makasi o tam sur internet mobimba ba monaka yango et pas ya président Herman ils a écouté le corbeau maté parce que c'est le cas na internet donc ils a la injustice ya munene mais comme il s'arrangeait déjà to bongisa tout ça inutile o tiango na mutema ça a choqué hein oui il choquait makasi mais eza nzela ya biso nyonso donc faut tokutana na makambo wana tuna vie pepe sa biso makasi mais déjà tobongisa tous makambo to eleka normal erreur plus erreur esalamaka eyebanaki mais voilà lelo tozo évoluer na biso normal voilà lelo tozo évoluer mais aujourd'hui il faut dire merci na parcours professionnel à la personne dont peut-être a poussa Vénagier pour lelo vraiment to se retrouver liboso il y a nanou chef là tout groupe ça nané merci na opesa merci nanga na opesa ngona batumi balé na opesa ngona FM Fanny Massoudi président Fanny Massoudi parce que yende penza place na école maternelle nanga ye muta dans jour à liboso batanga caméra zaka présente à mon année na lenga kakutu na kolenga wana na 2011 et pas maman Fanny Massoudi déjà eza eloko malamu utina ndaku oye balakisi yo nini musala premier pas oui basala kabo et après deuxième personne on a remercié ça président Herman Kasongo Mr. Chilobo depuis Canada depuis Montréal na PCM Botesi Kaza dans la vie artistique nanga bato na remercier bato il faut na za la reconnaissante envers bango et ça 2 personnes wana donc na ka bien na kana maman na kana papa voilà kana maman na kana papa mais papa ça moi ba injustice moro boye et après et endommagé na ngote bola moi ça là non OK non et coquille jamais et coquille à non si je comprends bien malgré injustice Césaraki mais makambo asalaki bande ko dominer un peu injustice wana oui bola normalement bola mo eziparaka mabe OK bola mo mabe koki oya et puis même na ba relation amoureuse même na ba relation normale betozaki ba camarade au moins to kabwani eloko elelisaka biso ezaka babolam voilà na kolela lebika na raisonner lebika nazaka na problème moko boye lebika soutenanga efele nazaka na problème mo ba soutenanga babiloko oyo e choka kata mususu ba séparation ezaka yango moni tango ata mabezali ata mabe ya makasa to chokenga mais soki bolamu na yo ezali e obundela donc voilà. Voilà, et aujourd'hui s'il faut dire un mot à Fanny Massoudi par rapport à remerciement, il faut dire encore un mot à notre président Herman Kasongo depuis quelque part, il parle en abus avec attention, soutenu. Est-ce qu'au web ça va nini? Et là on a koko e bisabango. Le bon moment pour papa na maman. Ouais. Banana papa. La banana papa. Non le bani. Ça fait réfléchir. En tout cas, on a par rapport à Nini, par rapport à conseil, par rapport à remerciement déjà na sina pesi bango. Qui a malam encore oui directement. Bon, c'est comme si il est devant toi. Basala kananga, basala on pe na batu mususu. Basala nanga ba continuer ko sala on pe na batu mususu. Donc basala continuité à bolam. Ndenge ba yambanga ba bolam basalela nga basalela ngo pe batu mususu. Voilà. Voilà. Question de rappel, hein. Si tu veux rappeler Batou, où est-ce que tu fait les laxaranini? En tout cas, et fait les laxaranini n'a pas signification il y a Bekila. Dans le bar Ezaka Bekila pour Bekila pesa kombonanga. OK. Et fait là
Daniel, il y a même pas longtemps, papa, maman, langa. Donc, maman et papa, langa. A fait vraiment, a tika biso kala. Kala mingi te awa. Dans a fait ta famille. Ponga na vraiment penché na famille nanga ya côté à maman. Côté maman. Côté papa vraiment exact. Mais et uté ko sala mana fête mo ya grande sœur nanga Jeannette Bola na Brazzaville na pisi mbote skazali azaki anakin. To kutanaki na ndenge to kutani na miko tout na pe grand frère nanga. Est-ce ngabé fait l'exa nini. Mais en tout cas na sabino apesa nga réponse té. Apesa nga réponse té pourquoi non parce que azaki na réponse té mo tozaki embrayer la fête. Donc ton ambiance on a ba seki yo e barati na fait la TM et lo mo comment ki wana e sali kepe na zo yango te mais à la prochaine occasion na kutana na yebisa ba. OK. Donc en fait na otuna bango lisusu. Ils ont mononi. Eza kimongo. Kimongo. OK. Tobenga bandeko ba mongo ba papa ba mongo nyonso batikela biso pe na commentaire parce que il y a pas mal ya ba papa pe ba yebi ba maman pe ba yebi hein. Batikela so ba ki sepso fait le laxara nini ko isa la biso bien. Pour la signification kombo to e ba kombo ngo landi fait là. Tu es l'indité. Et l'indité vraiment. Mais suivant tu te réponses de quoi il fait là, la vie normale, la vie artistique, tu te réponses de quoi toi-même? Reproche en tout cas il faut battre des basses. Donc en fait humour pe so fandi ça arrive aussi hein. Au fandi boyolobi la pena pe mabe na ngini za. Mabe nanga. Laisse na fanga be la pena mitindele ki. En tout cas mabe nanga il faut ba di Maria ngoyi ba Élysée Tokome ba Elena ba Lauriane ba Caramelo ba Enoch bango nde batu nazala na bango micro vraiment nazala na bango ba Mati micro oui ba baza tellement belé bango batu bakoyi ba mabe na ngai. Mais déjà un peu là ba murmure les gens te disent rien na cessé. En tout cas, naza sainteté. En tout cas, naza sainteté. Naza sainteté na lingarape na yeba mabe nanga. Mais mabe nanga siko funa yeba ngo pa bato. Mais na bato nyonso ba yebiso ata mabe no mibale te. Baba hypocrite. Ba ndo beton yo batama. Bon, en fait, na habité sur ba betarango ya obatama na habité. Mais ma benanga, il faut muto azali boso na nganda ebisanga ma benanga. Ezaka passe muto yemo ko ayi. Non pas ebisa ote. En tout cas na. Tata moko te ebisa yo. Mais ba ebisa ko bolamu. Bon ba bolamu baloba. Bon na habité ta mususu. Po taper na kufi, pe muto so kufi ma bene pe ba ozipa baloba pe karate. Na habité sur air nini boze la boyisanga ma benanga. OK. Voilà, ba fan na yo o ba tebi effet là na musika ba yebisa mabe na musika peut-être. Na o ba penser à sérieux. Mais bon là mo ba yebisa ko nini. Zambelanga Daniel est-ce qu'on fait ça la pena yo mo ki na micro solo na bango. Mais au lobby, il y a pas mal peut-être ba lo ba bolam. Bon, pas problème. Bola mon ex non moi ayebisa yo. Mi balé, ezagini. Ya pete ko na ko kite. Ka o ndesus na okoka. Bola mon ex na yo. Ayebisa yo. Abino ke il fait là, tu vois, yo vraiment zakabo. Ezagini. Ne binati. Aloba no pete. Na ebité. Mabe na yo ex mo aloba. Mabe nanga. Daniel kamuni nanga ya walelo Mabe nanga. Bon, mabe moko parce que je crois qu'avec ta maman biologique, elle n'a pas le temps ya enfant n'a pas yoko soni po ebiso mabe na moro boye. Mi bali kaka. O mama ebisa yo. Mama landa bien. Attendez ngazotala nga mona ko tunazoena mabete nga mona na mona mabe maman na ngate maman Mati Malumbi depuis Belgique ata ba bandeli mokili ozaka mama na nga monda azana na mona mabe neti OK na mona mabe maman na ngate ya te
En fait, même pas ya bateau. Même pas il y a 2 jours bon nazaki na grand frère nanga donc il y a nanga côté ya papa, il y a na biso liboso. Après singa ba témoignage mo pona maman nanga. Nga mo ko na yeba ki ngote. Grand frère nanga Freddy peut-être maman aussi rappelé nango. Donc des ala royo kuti mobali na bana. Mais au bana wana ba reconnaître ka maman donc ba reconnaître ka maman nanga de maman ke ba maman na bango. Ba préférera o ngai. Donc a expliqué nga lobby era oko la jeune maman na ba bijou na mais a se permettre ya opesa mona na ya jeune garçon ya mobali ni ba bijou na ye atina kingo aki osela ngo ba master fier mais mutape c'est ça mutalati si bon eza maratre na or ba maman musu ba osala ngote donc il y a même pas 3 jours au retour va témoignage à maman là peut-être ya si mo ka se rappeler nango et de retour maman ebiso déjà ma bien noté maman nante maman bien jaune ma bête maman kozwanga la mabe il fait la sainteté nete nazana nga sainteté kozwanga na mabe imaginez ebinde na lobby que maman nanga faza la maman en tout cas maman nanga ta été ko imaginer ozana mona na yo ya mwasi azwi zemi na 2006 na 2006 je crois oui na 2006 mona azwi zemi ndenge ezalaka ke bozela boganga o tout ça mwana boy mama nanga uta musala koko nanga signaler ye muta ndo comprendre signaler biso mona na nous clair te na nga sana zema zemsko koko nanga zozela mama nanga banda ko tomboka abeta sala boy azonga pela la liboka bimisinga to bimi na nzela nde sika to gidaka ko tunanga. Et puis tant que tu as utaki musala ayela kinge lamba complet so ye mo se souvenir nango complet ya lin ya vert citron ya jupe ne lamba parce que tant on a commis la 6e des humanités maman ebisa ngeza na 2007 je crois era tant ce qu'on a commis la 6e des humanités ebisinga lobi na yebi ki ozana moto alanda kao na lingi manga motema na ba cointé ayaka a on ndako donc pour éviter kingana pena bimaka tout ça voilà tant likambo yaki ezaki pasi po les messieurs soit mususu wa wangana wa sala azaki na choté parce que yotoye bio donc akokaki même pas ko oser ko wangana et dakinga pe tant pe likambo ekoyi atuninga nani le monsieur ayebi ele kana ngope normal ya normal. Et puis lobi nangaki musala ya tuninga robana ensemble noza ne lokolo tona makolo okolo tona ni to bimini to keti bloc asombenga so loka makolo ce n'était pas pour encourager mais eza motemane donc motemane za ndengwana ndena lobaka taba bandeli mokidi yeka nde mama mati malumbe kafaza mama nanga donc voilà mona motema ya ndengwana abota motema ndengeni ata balobaki to bota mitema bana meto bota mitema te menga pena mama nanga bota mona ipa bota motema. OK. Nanouche et fait là, tu étais motivé parce que ça la carrière non quelque part. Nous bi maternel là yo Fanny Massoudi, oui pas président Herman Kasongo, ba pesa li ba continuité à ba formation et jusqu'au jour d'aujourd'hui, au sali pi parcours na ba groupe belé et tu te retrouves aujourd'hui na kati ya groupe na yo moko. Tu te dis quoi, ça va? Ou tu préfères, tu penses que rentrer encore quelque part aux alagi non na groupe non bien peut-être na zaina na kimia to place na zana na mukuma mo na memi aux charge to avançons seulement bon la regretté que pour na kende na le groupe tout na zo na soit na so na mabuka no regretté ce n'est pas aussi facile ça facile que gérer bateau pour nga de 7 juillet donc ça 3 ans pour payer ça 3 ans pour plutôt ça 3 ans donc il a facile voilà même na kati wana ba déception bébé na kati wana pe ba découragement yaki mais tellement que nous tout est ko souffler nga pona sala ko et nous ta nanga moko je suis motivé ya kumbana na onde wana ti esika za mama voilà apport nini ya ba parents na yo professionnel je dis dans le président Herman Kasongo avec Fanny Massoudi apport nini Bazarango depuis ça la groupe où il le coxi 3 ans. À part au Bazarango, ils a seulement il pas dans la moto artistiquement. Déjà, le pas président Herman a prenant la idée. Voilà. Bon, mais ici, il fait là, nous ne parlons pas de la personne, il fait là.
toujours le belasco structure mon bimba ya groupe na yo apport na bango soki na ki na yango bongo c'est parce que ngai nde Victor comment on me manque un groupe d'accompagnement autour de Victor ezanga na sens ni nga mutu ba Victor est-ce que tu sais que si peut-être aujourd'hui ça se présente avec le président Herman, maman Fanny Massoudi, so balobine lormo peut-être en coulisses, hein? Tout petit exemple. Ah, il fait la faut bosser dire hein, vraiment genda bien né ka ezala ici non. Peut-être maman Fanny a se présenté peut-être en répétition. À côté bande nyonso, il y a Victoria Baza sur place. Président Herman a peut-être à côté de Ndekolo Victor a dit non, il faut faire ça à PCP moi 30 minutes à répétition. Yo préféré au préféré pas soit no bon en coulisses, tu préféré que le président Herman a quitté lié à répétition après sa motivation na batunion. Au préféré ni dans les deux. Non, j'aime mon compte. Comment est-ce que l'on est à l'avantage? Sincèrement. Ceux qui aillent oui. Non, il y a ma bête, ma lame, tout est non direct. Et là, on est un avantage, il y a Victoria. Ce qui est là, il y a une coulisse. Maman m'a soudé une coulisse. Et fait la bosser dire, hein. Et si ma maman est bon, ou maman Fanny a été sur place, dans la répétition. Voilà. Voilà, là ce qu'on a tendance on a tout na apport. Apport na sens oui. Bon depuis apport na sens wana moto asala mozaka préserve. OK. Maman Fanny Massoudi na sala. Ah, président man a quitté na lié à répétition. Et puis déjà de tourner na yé à ça participer à la film sauf que pas ya Fanny Massoudi na Momo ya motivation, président Ramana Ebisayo, au-il peut-être sur moi faiblesse mon tu te rappelles na malobawana, ils ont Isarao, Isarani. Seulement Isaki, Natala, Nazonga Sina. Pourtant la ndenge en fait à chaque fois les kameko ya, Zonga na Sima, tala na salaka. OK. Ah, donc ici un peu de voir au Kenya si ma comment est-ce que j'irai qui en pour y baper n'ingo solution à OESA sur place. Aujourd'hui on peut dire bravo déjà, ça va avec le groupe Victoria. Mais par rapport à l'évaluation salariale, ça va? Mais par rapport à l'évaluation ça va. Ça va. Et surtout que jusque là tous un siège à répétition depuis na banda groupe nanga 3 ans yango na on a telinga na tekiko nazo luka siège c'était to vai na ndako pendant un temps na on salamate depuis na banda TV banda na banda biso TV si les lots 3 ans yango yo na on to perda espace na biso anate donc on a ko loba que ça va. Donc ça va avec ça. Oui. Même si c'était à refaire, tu préfères toujours aux gens la Victoria au continuer. Voilà, mais ma relation d'abino ça va jusqu'au jour d'aujourd'hui avec Bandeko Mususu, Obozana Bango, Nakati il y a groupe Congo, Nakati il y a groupe il y a Maman Massoudi. Fanny Massoudi. Et ça groupe comment on Le Visionnaire. Le Visionnaire, groupe Le Visionnaire. Aux Alaka, on a une relation normale. On a un tournage, tu peux aussi appeler les autres. Mais bien sûr, ceux qui singent. Ma frère Méchac. Ma Barézi Baza. Artiste à la ouais, Barézi Baza. Bon, nous sommes en théâtre. Bon, ça, on est théâtre de place, c'est mon tour. Ça, là, vraiment. Il y a Tiga? Il y a Romain Mouta micro. Ah, ok. Romain Mouta micro, mais c'est les journalistes. La PCP Mboté. Vous bananez les visionnaires. Vous allez écouter na fête à collation à moi qu'on a biso. Pour mon ara qui est fameuse à la ratine, il y a Esther Faïda. Félicitations les sous. Moi la mère de Zaï collation nae. Nous avons un babarizi baza aïe m'ta anima qui écoute. C'était bien. Les aïe bien les cas qui retrouvent les sous. Na ba bandeko to oyo ba tikala na groupe. Frère Méchac, voilà, c'était bien là, mais des jours au jour, ici, pourquoi? Matanga. Na maman ni na mona na ate. Je sais pas. Tenga matanga. Na matanga ba mona rope na te. Te na matanga nyonso. Nga kutu, soki kutu loba ki fête nde ça va. Pour na ba fête nde vraiment na zala ate. OK. Na ba fête vraiment ils rare na zala ate mais matanga.
En tout cas na matanga na ebité matanga ya artiste ni no nazangaki nazala nanga na ba matanga na ba fête ndé mutu nazala vraiment te. OK. Mais déjà sango moko ya vie ya kokabwana na batu mo ozaki na bango mutu moko ya kisheur et ça te fait comment? La vie comment? Mutu mo ozaki azaki en vie bozarana ya bokabwani na ye. Tant boka basangwana et surtout que obaka na domaine na bino. Tant bakufaka. Ça la rendel. Eh papa tana otamwana nzela sina moni mutalibu makufi na yo kapasi. OK. Na yo kapasi. Bokabo eko séparation nyonso zala kapasi. Séparation nyonso. To kapasi. Moni zala randingi tolobaka tata na ba difficulté ta ba problème bata ba nini mutu musuku akoza la pe mutu baswana na ba yoka na te mais mutu wana kufa kaka ayoka pasi. OK. Mais au jour d'aujourd'hui, comment tu trouves l'évolution? Il y a Moussa Nabino. On peut dire que bravo et qu'il n'a bien. Moussa Nabiso. Va retomber ça en cachi. Moussa Nabiso. Vous aussi retrouvés. Na récupérer tout temps sur question tourner na début tango ya kinde senga ozo mona na te benga bon na ndenga ya évolution mutu azo évoluer na kwa na ye ayebi ndenga azo évoluer ayebi kisoki ça va ou ça ne va pas donc na kwa na nga na groupe na nga na bisika babenga nga soki sengi babenga nga ça va. Mais ce qu'on lobaki pona lobaki Moussa na biso kende bien Moussa tellement moye ya ko koloba yango koloba ngo ezate po tellement que to komi déjà belé na yebi nanga te koto bazo évoluer ndeni yana mutu mususu ana succès mususu na poto pe bayebi mais musunga na kin ana yebi nanga yete ta mususu ngai pe bako est-ce ça na batu mususu bayebi nga mais yana batu mususu na kin a bayebi nga te so évaluation na pona osala ngo ekomi ma passe. Donc tu n'arrives pas à maîtriser situation. Mais déjà kota la bouée même de vie kota la ni makambo ngo basango ningi zarazara ça va. Bon. Donc un message moko ba commander balinganité. Ba commander balinganité. Te côté kolingana to lingana la biso. OK. Bolingo ezalaka. Preuve neta ngolikambo ya ka bomona ka nde ba artiste yango ba ndenge oboloba ki balingana te. Ne boaka motiver. Ndenge tozaka motiver. Pona kolingana to lingana la biso sauf que tokoza la biso misatu boye to 4 to 5 ndenge ngana olingana na yo eza ndenge yo olingana na yete eza ndenge olingana na okunate donc makambo ekenda ndenge wala siko tango ekomi likambuka likamone eza ya intel omona effet la hotel mama kasi po eza ya intel parce que et dépendre na relation bazala na ye tant so likambo mto o ana monani te pona nini amonani te pota mususu bazaki na mona relation te so ndenge nini mais na likambo en général to telema kaka. Voilà, mais phénomène moko ils ont moi je sais pas ils ont structuré trop ils ont commis trop na carte théâtre. Les gens parlent de PD, les gens parlent de lesbiennes. Je sais pas est-ce que dans mon temps il a opé ils ont comme la yo oyebiango. Oui. Aux a parmi batupé ba na carte marambongo. Naza nango na matoi na yebiango. To bomba ngote eza makambo s'est passé siko eza siko makambo s'est passé quand na théâtre eza nango partout ba oyo ba zwakata ya otanga bible ba ezopesa ezo aider bango bo comprendre ba signe ya ba temps de la fin ozomona biso mutunzamba sala biso ngolo ya dimanche na kindanga na ATCT na pesi mon pasteur Blaise Ngoma Mbote na corps pastoral Mobimba nazwa temps ya koleka na ba fermissement nazwa temps ya koyeba sur makambo wana nyonso sur lesbianisme qui PD tout ça nazwa temps ya ba enseigner ngai yango sikoyo ata naza na kati ya monde art ata isika makambo ngo ezo salama ngana na enseignement ngana mutu naza nango na mutu etambola ngana nango eza pas pona koya na mbeba wana mais ce qui veut eza makambo ezo se passer eza makambo s'est passé yango pena ne motivandi et la plupart ya un so mona bateau yo ba opela pe makasi na kati ya bato wana bango ba na kati pe na kati ya bato ba opela na kati ya na ebiso lo moko na yango ya moko na otika ngote na otika ngote désolé donc ça la bongo donc na kati et ça la marabongo ezo sala mandengwana omoni nde tozabo na minute ngali ntinga personnellement
na se concentrer na Victoria bisika o ba benga nga na kei bisika o ba benga nga te na o se déranger te pourquoi ba bengi nga te na o se déranger na ngote parce que eza ba caro déjà essayer salama na lo bango ouvertement na kati monde na biso ezaki même so bomo na so fait la te et un tel bomo na ke un tel bomo na ke tam so bomo na te po ba caro déjà c'est ba carré déjà c'est salama carré wana ezaki un tel okota te tozaka boye soki filme bon ayebi dia ke obenga un tel soki filme ayebi dia ke obenga un tel tout ça mais soki neti muta sepela benganga na ke na nga na jouer mais ceux qui peut bolandela bien tam so ko bengana ba obengo te tam so posa lesbienne te OK tam so ba obengo te posa PDT tam so za kata monde na bango te ba obengo te na lo bango ouvertement ba obengo c'est facilité ba c'est facilité na ba cop na bango ba yebani ke oyo ara na monde na biso oyo ara na monde na biso ba obengo te siko ngane na za boye mo se déranger na ngote na se dérangeant nango te tango na yako comprendre si ba benga pona boye donc c'est que na vanda mais ça ba place mususu ne pas prince lwa na joaka benga nga et pas nani susu et pas yatino deux personnes wana ba benga nga soki lobi mutu musu abengi nga na ok na jouer bon biloko ezo sauver biso eza par rapport à relation par rapport ya musala pe na par rapport ya monde ce qui est trouvé monde moko amutu nanga na obenga mais ça na ba place mususu pe ba obenga neti na Bellevue TV et pas la patronne à Bellevue papa maman Bellevue Kandi la PCP motesika ezali toyebani ayebinga très bien moi na bango tout ça so abengi ngate ezao déranger ngape moko mère to solo la ne bien mère moko te so kutani pe mo na otumolo pe mais abenga ngate nene yaki ko arriver un jour pe ba benga kinga tant singa ki ba benga nga na nini na bana leo ba benga kinga et après tant pe ba benga ba c'est que lobi pe ba benga lobi ba bengo te lobi kuna ba bengo te na yo comprendre siko et surtout on a kenda ko jouer on a comprendre que ana ba jeune fille à âge nanga ebele ana ba jeune fille à génération nanga ebele ba Sylvie bazali tout ça bazali mais pour tia benga effet là c'est que ezala ne loko moko ke esengi effet là soit amoni pena ke toi calé muta rejouer place au azate soit na moni place wana na par rapport à profil bobenge fait là wana ça va ndesiko esala ki natika ko se déranger pour na kuta pena ba belle fille na kuta ba fille ou ba jouer pe na kati eza structure o ba na kati o ba futa mara chaque fin du mois o il faut ba jouer pour na fin du mois tanga ozo mbongo ne ezala mbongo na zo ki yango ya pambate donc eza bongo eza ki ozo comprendre que structure nezali eza na place musu pe na ba structure les sources OK aza ayebi déjà ka benga ka intel c'est tout le monde na c'est que tout le monde a comme koloba benga biso mais ça dérange quand même oui ça bon ndena lobby ça déranger à un moment place mususu e banda ko déranger mais place mususu comprendre déjà situation mususu pe na comprendre que ba benga na ba wonga tata na bambani na uti du colon na étage na bambani ba benga na ba wonga te ils na place mususu que na comprendre que ba benga ngate po batu baza déjà ba benga ngate po déjà batu baza o déjà ezake et fait là pour batia et fait la faux tozangi awa soit par rapport à profil soit par rapport à Gémo to monela ka fait la sala ka bientôt benga awa wana nde bana wana to na comprendre que je na ngende tournage na moni pena ba fille tout ça na tika ko se déranger nango mais ça na place mususu na yebike ba benga na bongate. Voilà, merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Merci pour le temps. On a eu quand même le temps de s'échanger par rapport aux jours d'avant et aux jours d'aujourd'hui, c'était quand même bien et on se voit tant. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà na nyonso par rapport à Bamakambu pas effet là trop retenir nen bon retenir par rapport à Moussala par rapport ya Moussala la star effet là ba fan no ba retenir nini bon on va retenir avec les faux perso na obundana OK na obundana vraiment nzamba sunga parce que nazana on a démarche mon olandela non pona makamba groupe za la structure groupe vanda bien ezala vraiment bien sur tous les plans après ça to bundana pona j'espère bato baza ba abonné na ngana na no chef la TV ba monaka na sana force ranangi loté na
tant o esengi na tia eloko na otia eloko so nazwi capacité parce que banana bando bandi Victoria naza na 6e film oyo eleka na kini siko eza 6e film eza toujours ba effort perso eza mutu moko te yaki alobi ke zwa sala film et tout ça à part film moko na face cachée na sala ngo pa ya le boss Mohamed Bitumba nde ye muta sponsorisera film ngo mais le reste etika les araba effort perso donc o ba ko retenir ezara ki na obunda na makasi na nga moko oyo pa komona ke efela ubunzi pe mingi yaka na porter ta main forte na eloko boye ba ozalaka le bienvenu donc na obundana malembe ti lobi pe to bando sepelisa bango ndenge balingelaka ke lelo amoni film lobi kuna ba moni film bien que c'est pas facile. Voilà, bien que c'est pas facile au mot de la fin pour s'espérer pour aujourd'hui isa nini pe bambote na yo na bando kono so ba la biso. Oui, mbote nanga d'abord. Merci Nayo. Merci la présidente fait là. Merci Nayo, merci Nankolo. Mon pèse Nathan, il peut me taper si biso temps oyo. Mbote belé na maman Mati Malombi depuis Belgique. Maman bota na nous chef là. Maman Mati na pesi mbote na famille na ye mobimba na moni tantine me na moni maman Jean Joko na moni Florida Badibanga bana tout ba Megan Amélie bienvenue na Beba Sika na pesi mbote na Mita Malumbi Aimé Malumbi na pesi mbote ebele na ma copine Orline Lukiesa donc so moni Orline Lukiesa o moni Jenny Lukiesa depuis Paris na pesi bino vraiment bambote belé na bana na pesi bonne guérison na les grands baleines mon héros dans l'ombre donc à mon na temeka misala nde mon na ka ba bonne guérison na yo nzamba sala o grâce o se rétablir na pesi mbote na Pedro Kangala depuis Allemagne na pesi mbote na batutu balinganga na pesi mbote na le serpent boa depuis Paris hein. Na pesi vraiment mbote sikozali na pesi mbote na batu basunganga na pesi mbote na Sandra Mbengi ya Nzambe depuis Paris na pesi lisusu mbote na Edwige Kabwiku 3 fois star hein? Na pesi mbote na yo na pesi mbote na Jetuka Songo depuis États-Unis na pesi mbote ebele na Aristote Monzele depuis États-Unis na pesi mbote en tout cas vous avez vraiment ebele vous êtes tellement ebele na ozwa temps ebele te awa pona ko sisa bambote na pesi mbote nanga na bana nanga nyonso ya groupe bino tout ba chef tout na pesi bino tout mbote na pesi mbote na héroïne Congolo na pesi mbote ebele puis ba bisou na mon fils chéri Brian Ngoma maman t'aime beaucoup na pesi nani souetika na pesi tenzami. Voilà. Merci beaucoup. Besseda, bon, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez, l'heure de séparation est arrivée. On était là. Sandrine Ngoulou. Sandrine Ngoulou, donc voilà. Et t'as peut-être ça encore, c'est encore qui? Dorcas. C'est encore Dorcas. Dorcas Malumbi. Malumbi, ok, Dorcas. La mannequin, il y a famille. Voilà, elle est très gentille. Au Koutana, il y a grand frère. Depuis Bruxelles, on a fait son beauté. Merci pour le cadeau. Voilà, merci beaucoup. Je disais, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Maman Nanouche Ifela, la présidente du groupe déjà Victoria. Victoria, elle a habité sur les aïe comme on était au Apika. Déjà, elle est longue. Elle est longue, kaka. Tu ça en combo moi, nanga. Ah, ok. Donc, c'est Spira qui a pêché en gros. Ok, ça va. Donc, merci beaucoup. Donc, si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Aujourd'hui, c'était là, ma nouvelle vie avec la présidente Nanouche Ifela. Prenez bien soin de vos enfants.
mwana na bino e. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.